yo moko lobake muta longola nga bena souci ya bato ne bakima ki ngata mbake na osala ni académie donc vraiment tant on a mona kene binene yembe vraiment souci longwe parce que mutu wana longola souci là je disque d'or place ça na yebi ke Roland Michel moi je crois qu'il a changé la vie parce que ekolongola ye rien il reste toujours légende c'est son fils nga pona ngai ata postango 10 000 fois ekolongola ko felo midete moi na bota tata te yo so mona moi na boti tata Pasolo la vérité. Azana promo santé te, asala accidenté, mutachele poisonté, jeune fille azagi na bonne santé, abilité donc na erreur mo ya seconde to fait bon. Gaz. Dans la seconde. Gaz wana bi ki sarate papa na pongi, kasozo conspirer, ozo aspirer, ozo respirer, c'est fini. Et koti et bimi, et koti et bloqué, c'est fini. Donc et c'est là au moment biso na banda photo c'est longo très attention. Très surtout ba batika na Belgique parce que na vie ba lo baga likambo ekole linde kona yo ko sekate fo zo leçon sagesse pour le pe ko kwela yo nenga mikolo baza ko loba o mona soso asumbi na tongo mutanyatisa soso seki ok ba soso asina ko sumbate o ya ko zongo na 18h à 22h avant là Pasolo la vérité. mais bato baza na motema wana te na ye bagate onde baza na besoin soko vaina mutu na bongate ne bitu musique congolaise andeni nazo kama mutabimie pa na yo amati mozo bundisa ye parce que olinga di nini juste je comprends pas musique congolais biso na sport ya bongote nga isoki na bimisi elo mutu ne na bimisi petit nga ala ilunga aza champion du monde na UFC kuna na Afrique du Sud isa fierté pona Pasolo la vérité. to bossa na geloko mo mukia li feko du ciel ndoki wana azandoki bande to buki nyoso de na poto azandoki li feko du ciel ndoki azandoki Pasolo la vérité. musika pardon sur la ndako soko zozela ko felo mida féliciter loko ako féliciter te soko zozela de la forêt féliciter loko ata mukolo moko te jibe mpiana non plus Pasolo la vérité. lobaka bato nyoso balandaka ko felo mide ce sont des flatteurs bato alukaka mabanga bato alukaka boye ko felo mide na émission moko aloba eloko moko ya souffraka na vie na ye ezaka ka bana na ye nyoso tu arisa ko sangisa bango esika moko te bavana na ye bolanda émission na kala loba likambo wana siko na katia mission impossible na yo wana na ndimita ko linga bakisa sous mer ali ya likolo non je crois que ponanga Pasolo la vérité. wana wera azwa disque d'or sultan thérapeutique azwa disque d'or Koffi Olomide azwa pe disque d'or papa wemba azwa disque d'or mais c'est après combien des années Pasolo la vérité. basuka nango ezozalaka mabetro moi je crois que et puis Cindy azana no jeune fille aboti nanu te yebi te so aza na mwana mais mère ali aza déjà maman omoni nzete bato bakomona mbuma ebimi bato bayeba lie mais ntango ezalaka na mbuma te eza na moto asupportaka wana kokombola kosala makambo ebele ye nde baprotégeaka eza lokola moto asalaka na Pasolo la vérité. qui certifié te il faut encourager Fally il faut encourager moi pour moi vraiment à ça jeune moi je mérité ben loge belé et puis ça cahier mon côté maintenant on a compris que il faut pas certifier disque pour ça la bien Pasolo la vérité. bako bomana musique na biso kwa na États-Unis to ba Tupac bakufa solo Tupac akufa ya natanda te ba kenda pena o baranki na ngo ya ngona mais ya biso ezaka ngo normal bakute basala ba hypocrisie wa bayaka vol moko pour bakoti vol moko aya pese muninga mbote ko landa wana te pour mona ke bazara o hypocrisie moko lukuta moi je crois que c'est là pour se mettre autour d'une table pour soutenir ndeko na bino lobe ko zala pe tour na bino Pasolo la vérité. Moutourdian n'a pas sa témoignage. Tout ça qui n'a eu, tout la tagi pantalon, tout lia, tout mela, tout kenage cigatel, tout ça que voilà les Congolais. Moi je crois que Tata Naye Oyo, au fait l'omide, il y a un grand esprit. Nalandaki Sandra Gazari petit dans la salut. Alors il fait Naye a dépassé mon macambébélé. Mais Oyo pourquoi dépasser en côté? Pasolo la vérité. Ça prend na jibe mpiana o pona nini pipina za kopesa bambo mais je pena za kopesa ye poto ye ba ye ndenge ba ye bien wana ye moko so o ya zo ki para za kopesa jibe mpiana qu'est-ce qu'il a fait de cet argent voilà quoi les problèmes aux entreprisesité aux wana aux na mouvement moko sala kate molingi kombone ke liboso aux bomba te mais ko yinde un jour Pasolo la vérité. ce qui moninga za na flèche ba toi sepela raté mais au coup on dit maté ba ivoirien Demba
oyo kolo fashion kolo lifestyle ivoirien mais il faut mon ande panzi ba champagne pour le disque de la fali. Mais oui, naturellement on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez pas vous c'est comme ça toujours. Vous avec Fanny on ne sait pas. Vous savez pas on a eu le disque d'or. C'était qui? Mais c'est Fanny. Pas solo la vérité. La biso ça dérange mais en réalité il y a un se rattraper batou et belé. Je crois que les Kambade yona babatio sous bazan en verse d'abord bande on a biso ba congolais en verse vraiment ça les biso pas si trop. Omoni batwazo ba spéculation de sala manenge nyoso balingi soki mutasa kufi mutakomi na pome koma kaka ezaki likambutel mututel sala ki boy ezaki boy mais ba baza sur le champ inverse ba lobi ke ezali kamba gaz. Omoni na ba province ya Belgique wana bande kona mona ona nenga mabete jusque là ba moderniser nanu te lokola na ba France lokola na ba Allemagne lokola na ba Londres lokola na ba Nindo ngolo ba ti le bosé na ba gaz wana or na ba biso ba gaz ezame ya ndenge na ko ba tuté pas solo la vérité aninga foté landi japonais porte-parole à Kofi o acha suka on a mona kacha musaka boy liboma lukuta ba monga la fin de ces examens de conscience fake news nabité Kofi bazo bo ma disque de la fali ba tolité ya fali ya omoni na kuna dala to kanisi nzela moko mais na lobi na yoka za lukuta aza liboma taza papa mutal liboma za na forme wana bon to sala boy to tika liboma wana pendant 3 mois to ça za liboma pas solo la vérité biso bana problème moko ba disque d'or epesa ki muso ezaki certifié na Château Rouge muso ezaki certifié na Gare du Nord muso ezaki certifié na côté anini ya Port de la Chapelle or esika par certifié kango yango wana lelo no ozona na ndako soko betika snap et monsieur maman ba to tout bazwa wana pas solo la vérité Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi samonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Soyez les bienvenus dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. Tout le rabino vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance, de la considération au PCBiso. Merci de nombre de partages dans l'avance. Merci beaucoup de bandeko ba s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. Puis bandeko no s'abonner à tout cinq nabino bo s'abonner s'il vous plaît na chaîne YouTube Nabiso Oyo sur la vérité pour vous ratara et le côté. C'est-à-dire le lot on a réel plaisir to yambi
moko ya ba sportif ya minene ya mboka na biso na kombo ya Chura Mboma to yambi ye poto sala analyse makambo ezoleka na mboka na biso, analyse makambo ezoleka na musique na biso, analyse makambo tout ezoleka na ba réseaux sociaux na biso. Merci pour boze bele boto la biso na Kinshasa, boze bele boto la biso na Angola, boze bele boto la biso na Brazza, boze bele boto la biso na Afrique, ici en Europe ne parlons même pas. To zana Chura Mboma ngana binga ye molobeli ya petit peuple to de compte kene makambo bele o etali mboka etali musique etali ba réalité oyo tozo vivre nango pour le moment na kati ya bamboka oyo tozali ba poto na kati ya bamboka tozali ya libanda ya mboka ba réalité zebele to meko de compte kena maître Chura Mboma parmi les grands sportifs ya mboka na biso. Maître Chura Mboma, bonjour, bonsoir. Bonjour, Miguigné Maski. Bonne santé. Non, santé qui tourne toujours, 130 kilos, 2 mètres de taille toujours. Maman de 5, maman de 5. En tout cas, oui, déjà, merci Miguigné, maman de 5, place à Zolandanga, maman de 5, au point la bonne part. Carmele, Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris, na Rosanga Tegopesa, Ida Okapi, maman sociale na Bruxelles. Restaurant mo efungami na se aponka kawana. Na seapo na gare du midi wana ita songisi restaurant soko le keno congolais chinois liaka jamais pas indien. Ah bon? Donc chinois yake pas chinois. Nous to kutana pas mama ida okapi merci. Ba chinois tout ba lire pas chinois. Ba congolais tout faut lire pas mama ida. Ba congolais ça la bien papa. Beaucoup nous lisent comme sumu komatanga ya chinois ya. Ah ouais. Indien ya. Ah ouais. Ah voilà, to pesi mbote mi mama ida okapi na Bruxelles, mbote mingi na Shuna Lubaki na Lambert de Paris. BBC fungula na Louvière. Moi c'est moi dans la Louvière na jipa munene boy. Merci mingi na yo. Fifi kitenge maman Ephraim. Mbote mingi na place Hollande biso. Kuma se dernière la régie. Po église oka sonda za yemo. Kuma sa hit. Mami ka kenza na Toulouse. Mbote bere na yo. Fe nanga anise ba mwela ba mpema. $1 million c'est quoi? Fe nanga na kata ngola ba anise ba mpema. Mutasimbi million. Merci mingi na. Jike Gisekia. Masa mo abimisie. Donc président ba congolais so ba na Rouen. Ah. Jike Gisekia mobala Bibi Sifundu. Merci ba question. Et puis champion kiff na Bela. Na Brice Motura champion kiff. Maboko mabe. Maboko mabe. C'est mbote puis commandant Eden. Mauvais type kasi Mutaru ante. Jike siko président na bango Gisekia. Ah ouais. Oh. Commandant Eden na Mutaru. À la loi. Ah ouais. To pesi bino mbote bona na biso Chura Mboma na sango ya mara ya to bandela ngo émission. Ya mo to benga ki rapide parce que oza molobeli ya petit pepe molobeli ya batu oyo bayokaka te e bat molobeli ya batu oyo bazala monoko koloba maloba te si molobeli ya batu oyo babanga koloba yo za wana pona koloba Chura Mboma to na sango ya bandeko na biso bakufi na mboka ya Anvex na Belgique mboka ya Ventumba to pesi mbote sukola na biso donc peut-être so yinza baningi samedi na tongo na ba grand matin na ozana Anvex on a l'accès à tout ndako ya serre na biso na yeluka image serre na biso merci serre na biso tiki biso na mona né à 23 ans je me trompe maintenant ya sur place na avec samedi oyo pour nous ba détail nyonso ya liwe ba ndeko na biso mama na mona ba kufi donc merci déjà d'avance parce que surtout bengi aux après et on répond à nos invitations na biso merci et ça la biso et ça communauté na biso ba za rappel na plaisir à Rolanda biso na bike na za ba divergence ta ba tebele ba franc parler na biso ba vérité na biso ça dérange. Mais en réalité, il y a un petit peu rattrapé Batou et Belé. Je crois que les Kambade, il y a un sous bazan en verse d'abord, bande de biso ba Congo en verse, vraiment sali biso pas si trop. Au moni, batoizo ba spéculation de ça la manenge nyo balingi. Ce que mutasa kufi, mutakomi na pomme comme kaka ezaki likambutel, mututel la sala giboy, ezaki boy. Mais ba baza sur le champ en verse, ba lobi ke ezali kamba gaz. Au moni na ba province ya Belgique wana bandeko na mona nenga mabete jusque là ba moderniser nanu te lokola na ba France lokola na ba Allemagne lokola na ba Londres lokola na ba Nindo ngolo ba tire bo sela ba gaz wana or na biso ba gaz ezame ya mo ya nengo na ko ba tute ti fuite wana salami mama zaki ya kolala mwana pa zaki kolala iyo ndi ba ke fuite za na ndako bakolala nengo wana non même pas voilà donc ba ko mona ke fuite koti na se apongi gaz wana tellement efficace à danger et accompagner bango na ndoto et de accompagner wala libela susu donc et ça pas si trop ba imprudence oyo ya bamboka wana ndeko na ngai il faut qu'on s'adapter na ba nouvelle technologie et ça faut dire bango il faut de la Belgique liwa oyo bandeko na so bakufi pona gaz fuite ya gaz batu bakolo bandenge balingi na bi réalité ya ngora batu bazana verse ba yebi mutabomi bango te assassin bomi mutu te
balie poison te juste gaz ya ndako nde esali ke bango na pongi fuite ya gaz esala mutu ozoyeba gaz wana so ekoti na ndako papa bokolamuka te bokolamuka te yango nalobi ke technologie na Bruxelles na ba province wana eza pena développer makasi te. Mais bagaz on pesa partout toujours partout pena ba France côté c'est la bagaz. Non ezali mais eza ndenge ya bango wana te. Ah bon? Ba oya awa eza na mo ba différence et puis ba to ebele soko komi na bana ba balinga soko sela ba gaz te parce que to yebi ba inconvénient ya gaz ndenge ezalaka. Gaz ito zakino na Angola te. Oyebi neza ko pumbo te ba gaz wana. Na ndako pena boyeka olali boka bo sauté bimi na batole kili kolo batu bagangi moto bandopela. Oyebi te. Et c'est plus moi malamu te soki na Angola kutu ba komo linga ngoli susu te. Bon combien plus fort na Belgique. Donc ça bloque dans le to bungisi maman na mwana pour na gaz. Pour na gaz. Donc ça côté ya zali nde lo kwa nezala ki bon likamutango yaka moya ko wa mingi la kate nzamba ebininga sala makamu nae pour banda ko lambela obe banda kala mbala mususu et soit te même ko mais bazaki pe na droit ya ko changer soit tirer chaud ya gaz te installation ya baki na droit peut-être parfois non on est ko dilika ma Belgique ya babata verse yo moko na ndenge no ko somba pe rechaud ba plaque ya normal tout comme poko somba four ya muneno longo na makamona parce que courant yali bon na ebité za nini ya fit fait ça la mangana ba gaz wana mais ça va pratiquement on débattre bazana ngo souté pour to yaka na Belgique to na Louvière on a l'air tout côté à BBC wana et le mo na Belgique pas ido je ne trouve pas ça mais ce ko kena ba côté mususu onde ezana no moins fréquent yango no moni ba mama conseil ezake bo meka ko longola biloko na ndako ezana ngo mabete fi ezaka na brillante nenge ba kione street to mona et puis tu as ser na biso atiki biso azaki na bonne santé abilité azana problème à santé te asala accident te mutachele poison te jeune fille azaki na bonne santé abilité donc na erreur mo ya seconde peut-être bon gaz dans la seconde gaz on est bigi sarate papa na pongi kasozo conspirer ozo aspirer ozo respirer c'est fini et koti et bimi et koti est bloqué c'est fini donc et là au moins biso na banda photo c'est longo très attention très surtout ba batika na Belgique parce que na vie ba lo baga likambo ekoleli ndeko na yo kosekate faut les leçons sagesse pour le pe kokwela yo ndenge ba mikolo baza koloba omona soso asumbi na tongo mutanyatisa soso seki ok ba soso asina kosumbate oya kozongo na 18h ba 22h avant là donc quand les choses arrivent comme ça aux autres soit tirer les leçons sagesse yeba oza mala musute faut mena zata na région na ya ba plaque na lien na retard mais na vivre longtemps na la bien ke ba biloko po eza na banda ko na tilelo banda ko musu eza na ngosu ebele to lingate comme à 2 fois 3 fois ndето ya kozwa makamususu c'est ça comme conseil mais en tout cas famille wana mes condoléances vraiment na bino ezali kamoko oyo bino be okanaki te nzambe pe sur le basa ali kam to ko tune to sali boy pona nini ba question ngo ko ka pona erreur moi mutu ya linga suba question na te nzambe juste dans clé d'œil puis ngono moni alinga suba question te zalaki banda so ba problème na dame na Eva linga suba question te après ça Eve Adam Eva sali ba bêtise na yo moi sur pesa nzamba fasha alinga suma monate yo mo sama kamera ndenge na voilà conseil nous allons pour la bandeko to tika la vie pour la technique wana et c'est la technologie de sika o ko permettre ba tuba oui namoni ki ba 5G et comme kota na ba réchaud e ba te ba 5G ba fibre pour ezala ki te na dernièrement to na matanga na Louvière apera kulutu namona ki ba to kota ba fibre partout donc senti bina ke makambe ba to kota bango ba normalement ba retard mo mso mo ba 10 ans lisusu na makambe belé Belgique wana banda ko za minene mapongo eza nango facile mais eza na ba retard ebele par rapport ya koto na ba technologie mususu nde mata mais pour bato batikali ba maman bato la biso chura moni to bungusi ba ndeko ezali panangu bate ba famille bazana douleur bana passinga na osana bango samedi na kabwana ba ndeko tout ya Belgique bona na biso c'est net moment to zalana na vex mboko Evan Tumba to ya wana poto to zo ba précision sur place yango no moni na vie il faut koyeba nkolo tango zana bon moy l'homme n'est pas maître de son souffle alakaki pe bato to fêter na bonne année to na fait octobre awa to zala na bino to azana ba rendez-vous kidi na ba médecin banani partout mamsuya ba voix somba ida ba billet makamebele voilà comment Dieu peut décider autrement mais soko za kati na nkolo to kutana Abraham to kutana ba Jacob to kutana ba ngonyonso ba batika lifu bazwa précaution nango nazolo ba likambo fu bazwa précaution soki likambo ese salami ko kasateka esalameli bango ngana sino mpoko ngola la bongo omona arrière ngana umena oko umela mukolo likambo ya lisusu donc faut vraiment baser la précaution parce que tu peux perdre basi qui toko boité likolo à gaz vraiment vraiment dans un mot d'accord vraiment faut pas changer ba congolais
soko somo eloko boye lukela ngo méthode. Mais est-ce que y en a tout qui on a début est-ce que Congolais a droit à changer gaz? Oui, ça a droit. On a qu'on a pour changer les faut tout na mongo biso to kota banda ko muso kuta onde muso sala ngona forme ndengo lingi. Mundi la na problème te. O sala ngo ndengo lingo koti biloko ndengo lingi ayekuta kamwe. Oh, ikomi suboy. Ils ont le droit. Bon, ils ont une négligence na biso musu ba congolaise. Nde ba congolais ba congolais to ala na ngoyo moni to se rattraper vite na makamba boy. Voilà. Pour te clôturer le solo, moi, au Togo, il y a partager ma famille. Mawezaka parce que bakana ko. Na ba ndeko na biso ba Belgique. Mawakana ko kufate. Ba fallait ba longwate na moment oyo. Mais imprudence de mutelongoli. Imprudence c'est meza. Et là comment benga ngo effet moko ba benga ngo ba effet moko naturel. Et salami bino na pongi yango esali fuite. Moi to juger mutu ezate, moi to condamner mutu ate gas paza mutu ko bimalelo azota moi crochet na droite ko yate. Donc ezaka pastor na ba ensemble de converse, ba famille wana surtout plein ba randa biso boy. Vraiment toza na bino ensemble. Na musika toko sepelate. Toza na ba passe ebele mais toko baksa su ba liwa boyete, surtout na mboko eza développer un peu. Bon mais kakota la ngosusu. Ouais, mais est-ce que Baozala dit nous manger na gouvernement belge? Ndako assurance ezalima tout ezalaka nango complet ba dédommager. Ba dédommager famille parce que ba bakei. Kasi bongo siko ba ko ta ba dédommager biso ba ozongisa mutu. Ba ozongisa te. Ba dédommager ka pour l'accès que mutu wana zakia a safuta ki boy azala ki boy a préparer ki boy. Mais moi qui ba préparer en opé. Ndenge biso ba congolais to vaka boyer momona au monde ko tika na libela. Tala nazolo bana ba bola nanga na ndako. 10 congolais ba kufi. Na 10 mindele bakufi na ko comparer ba ko testament mindele 10 mindele ba ko testament na bango mais 10 congolais bango batika la libela ba yeba te ko ya c'est le mal mais ba misu ba préparer entre autres moins 1% moko ba préparer suite na bango ah ouais voilà tu vois moment toleki na sijon ya liwa to sengi na bandiko nyoso oyo baotala biso na Belgique toza des cœurs na bino ngala ozala na Belgique wana na Anvex précisément pesa makambo eza samedi grâce ya na bokasi ya Ivan Tumba tozala wana parce que zamboka ya moko ya ba partenaire na biso za kuna to wana to ba ndako adresse to ba cause réelle en fait en face to la bandeko baza misika tozala na kumasi samedi oyo na matongo tozala jana bandeko bazaka na Anvex to kuta na wana na ndako ya ser na biso toujours ba précision ya makambo tout elekaki non ça malade. Si tu veux te vendre boy soleil wanga la dynastie tant que tu as qui va na ndako tali soleil wanga la dynastie ou album ou projet les padres Ferrego la juste des nuances ça là qui on a ba frère naie c'est notre discours les aïe qui dynastie ça album ou azo sala on a ba master naie ou ba betana bango na wingi on a première discours ya ferré pour le projet ya dynastie on a yokaki alors le babongo ezaki na ozo master auto yimba na bango prévaner azo ba fabricité azo ba parfois ba café room té azo ba te belé parce que atala bato ba yimba ne parce que ezaki parole na ifaka respecter ngo azo bato yo ba sakana na wenge mais si tu to moni soleil wanga pe azalelo parmi ba sélection ya parmi ba sélectionnaire ya bato ba koyemba na dynastie tant yo mona ki ngo isala ki ondengene. Non mais ngapo na ngai na monaki d'abord faire rigoler je le salia pas ça papa Hervé na ba moment nyosu ye moko reconnaître ngazo le cas difficile na lobaka wat keza facilité ba place ya kutaki na kotaki na ndenga kutai nango bato zo ngolo la black bato ba lingi toujours passe ya moninga baseka heureusement ye moko azolo bango malem mais bato en fait on a une question to avancer en fait dans une sous question na réponse ton début par rapport à il y a sorti à faire rigolo après prison na intervenir on a auto la paix bah j'ai il fallait pas on va pas sur monde na au communiquer pas des fois bateau et ça on dirait ça l'erreur grave pour les congolais non pour les bateau mon choix mon normal ça moto on s'appelle non ça pas si oui en tant que congolais oui ceux qui mutauti na prison et ça le rôle ba couper dans monde au comme l'homme à part pour y mo ko ba bien na prison kuna mangamba ki faire ezala kité o faire go la Jésus de niance kuna kendo tambola na promenade era ko sukula soko raté o sukula soute o comme des prisonniers donc ezala ko la rêve mo kandi mate ke na fini ba ko le côté na aéroport a que se retrouver na prison parce que tant à vivre ngo ezala ko mutu mo ko biso to benga ngo kuna box donc mona ba nini katana ba benga ngo nini court circuit to benga ngo mona circuit katani
obungi après ekosonga la minute ozo mesure est-ce que oh na uti pena kuna yango mona zo partager na bagolo na ye na ba fan moi je trouve ça bien et ça coûte bien faut arbomba ngopona soka bomba kio kaka batali boso zaki na liboma a Dijon taki numéro de crew o ezalaki bo lelo lo babo o azela bo pona nini mais finalement allo basikoyo nini mutabatu moi je crois que na dynastie ndongo lobaki na ngato région de wana alobaki bayembi makasi pona ye na génération nde basate selon ye fere mais obi na vandi na seka fort ngabi question ne yela ki ndenge ni poto koto to chité wana po na génération na yenga na bike babi ya chante grand chanteur deuxième voix liwa Bia oza na role. na orea bi ya chante Oh, no. mais wana ndoki na voix Pepe Kale incarné ozui ba ngenge ce sont des grands chanteurs bana ni susu na koloba ba grand chanteur ngana bazali ba génération na bango ba yemba bazali siko entre autres Soleil aza muto ba yemba ne pe na quartier la te ko bosa na te ba yemba te Bien sûr. ayebi déjà timbre ya Soleil yango moni azuye ayemba na dynastie et Didier Lacoste lokola lingi na ekutu te ye penado Lacoste mugetonga mai foudre mpangi grand chanteur alingi na yete héritier wa Tana BP alingi na yete bon akosala nini alobaki akozwa Cla Wenge ekosala epe mabete soka sali recours na ye na grand quartier la te ngaku na osepela azwaka Soleil te aya lisusu aluka su mususu Et puis ne peut Toyoki. Les Toyoki, il paraît qu'il y a une société pénale, il paraît qu'il y a une société qui va faire la terre. et ça bien Ba tu musu ba zo boy, ba tu musu ba nana boy na kotanga bakumba ba to. Soleil na monaga nani ndeko langa Simpson butu konde la boy alobiaza compte akozala contre par rapport à quoi tous la pena ba sense bola na télévision muto azana Cla Wenge abengi muto ba beta na quartier la te alobi yako yemba où est un problème est-ce que basa na problème nini ndenge moko ko benga pe o azana États-Unis nani ndeko la biso mususu o yemba ka fo ko la cause Shela Mputu akoko benga Shela tout comme ko benga wazaki na defao nani ndeko la so to zana defao Kabose. ouais auto te moulin bazana Wenge ouais auto compagnie defao Montana akoko benga basa beli na kata quartier la ta ko benga bango c'est pas un problème au moins ici balola mwana esika tozolo basiko ke muté ya mabe ya ba congolais yango mais toza na télévision mukolo fera ko benga ye aboya te Yenan. Soleil nani ndeko na ngai nani Gibson mukolo fera ko benga biya ko ye na ba yiso ki mbongo ezana mesa akoya oye. ona une façon ko benga ona benga ngo azo déjà ba avance azade do yene obenika Soleil ninga sa koti wana et pas na bango déjà c'était koti donc c'est impossible. Mais na cadre mote à côté ba to quartier tel numéro te. To quartier latin eza quartier latin. Non. Wenge eza wenge. Quartier latin na. Donc eza ya kofi lo midi. Quartier latin bato na basi balongwa na quartier latin. Faut tout ça na franc parler. Balongwa déjà bangoni. Même c'est bato na tout ba bengana et c'est bato faire partie na quartier latin. Le quartier latin za sindi na yimoko kofi lo midi. C'est tout ngana bi na ngasu mutu musute. Na moi dernier guitariste auto longwa kala minta yaki la te ba rafia ndiko na biso wana. After 20 ans. Et c'est tout. Donc bango balongwa na bango baza libre na lobaka na yo likambo toza na trois catégories moni ba jeune na lobaki yango il faut ko fungola porte na jeunesse oyo po lobby to sepela même bandeko na bazolanda ngai ba combattant ba résistant ba yebi ke troisième voie en effet ça l'a ouvert parce que ce que ça ouvert était on peut pas tout bloquer parce que c'est pas normal na lobby te ke na pesi mot d'ordre mais na lobby to réfléchir. Parce que c'est ça qu'on peut réfléchir. Tout ça, la première catégorie, tout le monde connaît. Deuxième catégorie, c'est les jeunes qui ont un soleil, bakabose mulembi mwakanda mutakoyemba danger azaka déjà na poto maka mapoto ndenge zala Didier Lacoste muketonga azaka déjà okolo virgule aussi banani ba basi belé donc bango baza déjà na voix o bazala ka na voix na troisième voix o ezali Fali Ferre héritier Robino Mundibu Bogara ba misenyo sotu mwana wana na ebite bina file mono jonkero bozo bosa na nde o musu inosibi o ya muke ona Goma mwana misike nani bazo négliger jonkero na petana osama kamalam inosibi osuba gaz maweto ya biso ya nchango kuna ce sont des jonkero il faut protéger donc na ça so ngala c'est vrai nango ngai attaque congolais na bandeko azolanda ngai na moni mabe wana te pona nga na moni mabeti na moni pete ko faire abengi wana po a diminuer bo asala bo non baza na concurrence papa le autre peut raison c'est vrai faire azali na prison
Ah, une fois, on peut la même raison. Non, mais tu peux sur parce que vous avez pris un bateau, c'était Yazana Boloko. Ça t'a monté, on dit dans la télévision. Vous avez un journaliste, on dit, on a un solo, bino boboy. Mais on devrait confirmer, affirmer. Non, mais Yazana en prison. Ça se voit parce que a raté même les événements belé. A Rolex Sambo, on était pour la baisse. Bisous, on a que ça vraiment ça qui baisse. Mais alors, on a le bagage à l'eau. Batu Moussouba est dans la télévision. Bazana poto. Nazo, obinga na osepela no ponani. Miki nyema. Oye si ma ba journaliste ebele to kuta mokomi na avance na bango nazo mona zo tanga ba livre nazo mona fosa les missions zo ko se documenter pour na moto ko yamba pakolo balika musu oyo za na moto mo ote na yebi yango déjà na boy c'est bien félicitations petit na so okende ngona oko na yebi sio to za na 2022 ti ba 2023 ba misu ba ozonga pe no mona asongi na musani pe na yeba za ki pêcheur azongi mona musu azongi na ya azongi ne maçon musu azongi médecin parce que bo combrer d'une manière la même vérité to ko so ko yebate. Aussi, mon avenir, mon ami, bengi journaliste. Mais tant que fan de la la télévision, mais pourquoi? Et puis, vérité, il y a une ngwana. T'as raison, la sincérité, on va dire, oui, il y a une prison. Non, mais. On y a sous la salle qui vitesse à Goloba. Balubi pété, à mon avis, normal, à continuer à la télévision calme, mais à Yebola, Goloba, non, j'ai fait une erreur, en tout cas, ils allaient qui bon tendo. Jamais. Ça passe, à Yebola, ça voilà les gens comme ça. Les pas dans la prison parce que na yemoro na Goloba, na komona tout. Na sepeli na en tout cas, soit bango, à que le Lukabango sous. Azena Bologo. Mais. Dynastie on a né aux hommes on était qu'un cas était que congolais était que quinois retour non est-ce que et comme même ba master ya wenge au bazana c'est parce que l'autre a clair ton sur la vérité na bana ya wenge faire ego dans les colo oui les colo makas ouais et Richo Watanabe azali colo ouais Fabrigaz azali colo Robino Mundibu azali colo bina filé to compter parce que aza koko aza koko tchai gaga non aza sala bango ner aza mwana pe mais aza sala ner na bango aza mwana ba fere tuba mususu yazo bunda ba bazaki na maison mero ya plateau wana kitoko wana bazo sala ngote donc bon na sélection ya dynastie bon c'est le paso bunda na yepe Serge wana na so banga yima be po Serge wana mutako panza dynastie wana mko mususu te ndeni na ifsaki te papa mutona zati mutute c'est le tout ça mais na lingi bongo la sélection à dynastie pour la front na question na émission to watu choisir sur la vérité bato pena o bazana na niveau faire bazasi bato baza sélectionner que na niveau non na niveau ya succès la stabilité à succès non attention tout ça na télévision batamele ba landa biso na voix ton na succès ton na non ba voix rien à voir bango tout ba grand chanteur pour faire les conseils les réalités aux faux chanteurs à imbana na voix na cadre yo olingo na cadre ya succès siko ba muno nde faire ba yeko diembela nde faire nde kongola lingaka ya mwana mona bazaki kutu basiba na kosi na te on zape na mwana resono moke neti Serge Mabiala asa grand chanteur mais actualité za la asa stable tout un succès neti faire voilà c'est ça et alors la question est par rapport à ça est-ce que ba Serge Mabiala wana à travers dynastie ozong sa bango oui ce qui passe à na place oh fait tout monde na bango parce que featuring et ça m'a pas pour rien ba américain ba ministère américain bela bandiko wata biso ba yebi surtout ba Amérique ministère américain go zoyo kando zunga chura mboma oyembi na monde ati yebi na komi na mbongo na komi na surtout place wana nde siko na lima na raisonnement mukesi ka wana omoni biso ba featuring na biso salamaka pona mingi zaka pona oprouver bato ba mona ke ngana yembi na intel ngana memeza bénéfique penate parce que ba featuring no zolo bao soko tali ba américain to soka États-Unis ba américain nzemu moko kaka ayembi na mutu akomi millionnaire akomi na succès akomi na maramutu nzemu moko s'il vous plaît no biso photo améliorer makambe ba musicien congolais na ndenga bete fu ba améliorer makambe belé parce que to tchaka la biso munoko ba tchaka munoko la internet taw la réalité est là maintenant donc au mona go pour congolais message na lokuta omoni ngala zo sepelateur bandeko bino ba journaliste muso ba uti kisasa baye il faut bailler ko la poto ndenge zo tambola na moni bazo na kisasa mingi na télévision ba jalo la bango bazaki na ngona kisasa ya ko mono ndre o ba ya ko kosa mona kisasa ya ngweza na poto tango so komi na poto loka liboso faut ko apprendre on s'intégrer on se mélanger ba ke oh makambo na ko lo ba lisusu te o makambo na zako lo ba na kisasa awa soko lo bien avant le faut vérifier ezalo ko la nani pasteur nani oyo te oya uto te yakanda John te pasteur te yakanda pecha pale place azambo tebele muto ayaki nani pasteur auto le pas mokuna wana nani
facilement facilement alobi oyo bazotambola azalaki na bapesi ye morphine azotambola na morphine boye kokende nango toilette kozonga oke morphine bakotambola nango te morphine eza lokola ya zepa moko mpo vanda ozwa repo okotambola nango ndenge nini epuis batambola nango na mai te siko alobi yango na kisasa les gens croient que c'est normal oke eza normal te fo eze te yango ezalaka bongo te parce que bato baza na hôpital bayebi ndenge eleka morphine eza te batya yango na mai boye ozokende otambolaka nango ke suba nango bapata bino moko siko na kisasa ntango journaliste akoyoka ola vérifie rien atumbi kaka pompe non c'est pas bien il faut vraiment apprendre bakaka ebele parce que ekoma okimisa biso na plateau ebele yango ozomona mikolo naza so mingi na plateau parce que ozomona oyo kosala émission na mutu ole okuta mutu aza à l'hôtel mokuti mutu nga nazobandela so makambo ebele ya koloba parce que tellement azocomprendre te aza na fanatique et puis journaliste il peut avoir des amis mais couleur te tu peux avoir des amis lien kozala na mutu tel na mutu mais couleur te couleur ebomaka bajournaliste nyo même wana poto parce que si vous avez une couleur après olinga te batumba mutu non et puis olinga te wa vérité et puis bato nyonso banolinga siko yepa na yo te par rapport à couleur oyo bimisa tozomona ngo na poto o journaliste mutu tel o journaliste mutu tel mukolo mutu na kosila journaliste na yamba so mutu musu te et c'est ça le journalisme na repese coup d'exemple Loris c'est Loris ouais Loris journaliste c'est moi mundi boza ouais aza master Bouba mayamba Karis voilà oui Bouba Karis azo biseki yoza camarade ya Bouba mais l'accès biso on te na TV kaza camarade ya Bouba voilà c'est comme ça que ça se passe aza muninga na yo camarade no soko na plateau à télévision tout na ba question ça fait mal ouais. C'est ça professionnalisme mais par contre il y a biso to so monido ki jaile combien na niveau moko ozomona bena mutu msosa ko mukolo niveau na eza so niveau jale lote azana bana bakoli siko na yeba kate na ndako lobela bana ni ta bana ba moni émission ozokumisa mutu eza lokwa to na kata classe bazo tuna nana ozala première yozolo ba ye ngana yebe na po na ye bo yo moko siko na mokilo oyo ko sali. Donc question les agi beaucoup plus pas parole faire encore benele si Serge Mambia ta comme c'est na comme c'est na moi standing mon à travers featuring il faut ça la fort Emile a yembi na dynastie wana mais quand même il a fait un générique c'est ça l'effort ezaka bongo nani susu azawana c'est le azakuna mais ozomona azaka même appelle ma prochaine asali ni na ye album non à travers nzembo o ba yemba ngala ba travers nzembo wana omoni litolo ni balobaka étoile ya faire ali kolo makasi na tolo bango na yite na bani nango ya osaba tu musuma bako te mais ça non étoile ya faire ezali kolo est-ce que ba misi musuma ko profiter na étoile wana pe ba to mona bango oui ba tu ba yeba bango oui ba yebi bango des musuma bana ba to bota ba jour bako profiter nango pona au rap ko percer ozo comprendre parce que les londe to vandi ko kosa na te na dynastie nzembo bango ba yembi na soleil wana bato zozela ngo ba yoka demi ngongo ekutani tozela ka wana te voilà tozela ngo mina sel ma bien si l'état longwet papa popi longo aza papa popi soko ali to ko kasunde ba yembi mais là où je te rejoins ça que et bimisa bango le suko le kana sango exact que ne ba yembi na les padres parce que les padres aza parmi des jeunes où ils ont la fierté ya wenge 4x4 ouais s'il vous plaît parce que les lots sont raté opportunité on a évité ce opportunité ni roya au to yo mona sous stabilité à master c'est impossible déjà ce raté oyo to éviter jouer sur niveau sala euro ozokate soki Sonic soki wera Sonic alinga sala empire sur wera Sonic dans projet c'est belé papa na émission na lobaka ngwe pana yo obosa diso na lobaka noke bato bako na lobaka na moni stade wana au-delà ya bango nyonso to wana mutako tondisa sous stade wana wera son soka bengi ba petit na nyonso andimi ko kabola na bango pona ki bila zo lela wa kaza ne lokote a souffrir pona wera son benga ba petit mbongo soke monani mutuna mutazu oyo nyonso tune fisika beta tangongi ba musika sikoyo atika ta de kondambo akebeta kitaro kuna e ko sala iyaza na capacité wana jibe pia na pareil akosala ngo pa bengi ba petit nyonso oyo ayemba kitoko mwindo nani oyambake pa na lingage mingi Jino Caporeji abengi ba shaingenge abengi ba no suba longona biboya boza bana ngai na bwati ba no fuji bango nyoso ba boya te so mbongo ezali quand même à promouvoir bango mais les a pas pour ça là ko fait le mide pareil yé kutsoko sala on a niveau Afrique eza bitumba mais bato bazana motema wana te na ye bagate onde bazaka na besoin soko vaina mutu na bongate ne bitu musique congolaise andeni nazo kama mutabimie pa na yo amati mozo bundisa ye siko olinga di nini juste je comprends pas musique congolais biso na sport ya bongo te
ngai soki na bimisi elo moto ne na bimisi petit nanga Alain Ilunga aza champion du monde na IFC kuna na Afrique du Sud isa fierté pour ngai diaka maza na Grèce wa champion isa fierté pour ngai na kokeni na bitumba ndengeni mais na miziki obimisi moto me abonga te na ebite za kanini kote wana soki elobata redi amisi basimba bakisi mingi il faut basango basala musala c'est pas possible. Churambo manengo sala lecture na yo ba misa quartier la tena misa wenge baza deux choses différentes. Nandeni. Ba misa wenge ba sona na bango na télévision. Mais misa quartier la tena baza na ba problème ba grave. Ouais. Même si l'équipe est wenge mais ba na TVT. Oui. Éducation baza deux choses différentes. Selon na remaka. Ba misa quartier la tena poto tanga ba komba batuté. Ozazi vena oyo na oyo elekaka te ba kozaka te Kofi Ayebi. Si. Kofi Ayebi gene za wana musicien na oyo na oyo banda quartier latin sine balongwa mais Jordan alobaki alobi neti apesa exemple abi soleil na fali etako bela te bayebi ke bela te mais mutala mutaza na kwena na yoka na ba clash te ko beta mninga na sasa zolo ba yango wana na sasa wana mais maison mère papa yana nango la TVT et que ça cité mais maison mère bizarrement eroza basolaka na bango bien na privé mais na TV o atumbi oyo. Mais papa, ok, c'est ça. Mais yo zo mona ok ça va muta kota, il faut pas tout na ba fan. Talent me ba fan. So ba bi yi ba bengali yo. Nde basoka ba bengali muyi ba zule boga. Yo zo mona muta ebo yemba muyibi. Mais ba zu ba tikiye bali kuna za monde à part. Mais zo mero mona wenge wala. Donc en général wenge za monde à part. Bon. Ndenge na landaki ba mission mususu bango ba kondana bango na comportement belé parce que eloko bo mpe bango za makambe belé na wenge za monde à part papa kuna ondie ba banga ka généralité kolela la raté okola mukana tongo ka caporal la beti général ona mukina tongo toka général ayeko kitatia bandola na ligi donc c'est compliqué kuna donc ça ndenge monde wenge za mode ya ndenge na ba opéra et ça différent na quartier la tête a raison ndenge mu différence pe yangona même ba nyoka longo même ba culture pays via sélection c'est s'il y a des différences voilà presque pas bien tous la annulé ba tutu ba bega gagner parce que koko na ko Philomede yim tazala ki wana na jury ba to pesa espoir ba bon ata ko Philomede ceux qui a payé ata sur 10 a payé ata 7 8 mais financièrement à ko sombele pe ba abonnement parce que l'autre ko Philomede biso tout yebi que des jeunes moto ya mbongo ya mboka na biso ya ba artiste encore soutenir koko na à travers papa na babia sali pe trop dans quartier latin récompense to mona yem sou confiance ko pesa na famille ya babia to na mona ya babia comme c'est un moto et puis coïncida qui juste na Vodacom que Kofi batie juriste non azaki juriste principal mazaki ye moté photo to za na mona était mo boy azaki ye moté balaki ebele mais babi koto financement so que ezalaki ye ko tia loi aussi kawana mais le coup la za ye moko to sala boy il a pesi prince babia 10 et que bato so apesi 000 abandene déjà avant finale ba no se biso prince babia koto ba juriste ala 5 sur 5 nana lo ba koto ya ba financement koto ba vote azupe mboko encore opté prince babia Kofi encore opté na ta moins 20 chaba akina famille prince babia bozo 20 000 bozo ma vote wa mutea mabe tata na ye mo kutu alingaka yemba banzemo na ngola tanto la kuna ba pesi modo de komeka kwemba banzemo na ngate tu te souviens pas alors il fallait nanu ya Gibson lo ba kyangwa abani il fallait babia ibsena aya tuna na ndako na téléphone bango ba beta na mona ka ba to swazo beta banzemba luambo ya ba seigneur le ba tu ba benga seigneur le ba benga famille na bango na bien est-ce que ngaso na sale pa na yo nazana mboka musupu na beta nzembo na oyo ngape na yemba il faut na sengo sous permission il faut y tina ndako lo ba bon au moins déjà au moins déjà la makambango donc et puis il faut boyer bakaboy Vodacom on ezo bimisa bato bazo déranger ba musicien trop vous comprenez ndengeni Vodacom bimisa la biso ino subi basala ki maseki à côté na sama kolo yo pe ba pesa yo EKI batala subabia bon chanteur moi na wana petit prince ba otikete ba olinga pa usala ba semblant ba olinga pesa nzela te po ba bi ke so ba pesa nzela a cause ba fize moko impossible poza na foi azana makambebele il faut tout la ba paramètres et puis bato so vona vana jiri wana ba misu ce sont des sorciers you kasi ba olinga mona na bima menga pona nga na omona kuta bimi koleka ngai na niveau komi wana soki mutu moko mona ni abia lobi appuyer asa bimi déjà oso mona mutabimi na yete mais aleki na mutabimi premier ko ina
nayebi na ngai ete nana Sama kombo ka peke. ah ozomona mutu abimi premier toyebi kombo na ye te mais mutu azwi na ye te impact koleka mutu donc cela veut dire l'étoile et l'avenir est là Yo ozalaka na milieu. Star azalaka na vie privée te. Toujours quand il paraît divorce entre Koffi Olomide na mwasi na Lia. Na ite soki na matoi na oti. Oui, tomoni ba vidéo ali asali ka vidéo na camarade ne bazolia bazoloba kutu bazoloba ba slogan ya Bill Adam JB Mpiana ba slogan JB ke ba ndolo nini. Slogan mo JB alo mikolo yo c'est thérapeutique. Ma camarade ami ya nani ya liet na lia na table c'est thérapeutique tout la Koffi Olomide quoi. Non mais je crois que eza preuve moko privé il faut naza honnêteté ya koloba eza preuve moko privé oyo ya papa moko oyebi ngai na ndenge mabe te yango nalobaka ngai makambo nalobaka bato nyonso balandaka Koffi Olomide ce sont des flatteurs bato balukaka mabanga bato balukaka boye Koffi Olomide na émission moko aloba eloko moko ya souffraka na vie na ye eza kaka bana na ye nyonso tu aresa kosangisa bango esika moko te bavanda na ye bolanda émission na kala aloba likambo wana siko na kati ya mission impossible na ye wana na ndimi ta kolinga bakisa su mère ali ya likolo non je crois que pona nga eza pena malamu te soki eza likambo ezoke na nzela wana azonga bien tant que vrai star aomona ke ekokende esika te eza pena malamu te pona ngai parce que na vie ya age na ye aza su muta makambo wana su te il faut vraiment vanda basolola et puis naza na doute à divorce wana trop naza na moi doute nango eloni ça on a doute non naza na doute nango trop parce que bazana na bana misato je crois et puis ba umeli trop ça fait 20 ans des années na yebike umeli mo ebele na yebite qu'est-ce qui s'est fait couler ya bateau yo mais pona conseil oya bateau oya libanda bo bayoka mingi ba fan na ba bateau balandaka bango eza malamu te ngai toza contre yango toko sepa na divorce amutu te divorce eza mabe conséquence eza balabala bana to bakena balabala ba kontaka mwana mutu te toza na bana ba ministre bele ba otambola pe na balabala divorce na tata na ya beba koma koteka ba drogue koma mais moi papa na za ministre donc c'est pas un chemin malade et surtout le col les autres à la mingi na komba sindi les autres misamaka mwana c'est là où je vais pas au moins na musique na biso il faut battre l'exemple ba tabula inde ba lagina mama mbili ya belle musique mutu soko to sale pa na yo évidemment okokoma na bino makambo na bino ebele mais atikala kaka mwana musala na yo ekozala malamu tout monde qui na badene mita vetabu akendaki na Facebook mo ezaki na Brazzaville boy alinga ayaki na nani na fleur apesa vie vie na fleur apesa nani maman mbili ya belle faut mon nenga boya ki mama bosa ni mwana za na kati donc il y a des choses il y a ba chanteuse wana na ba groupe na bango déjà on a fêté ya biso ba vena biso benz bozi boziana bazaki na makambo wana soko tali ba suka na ngozo za laga mabetro moi je crois que et puis si ndia za na no jeune fille aboti na note habite so za na mwana mais ali ya za déjà maman omoni nzete batu bakomona mbumi bimi batu baye balie mais tango ezaka na mbuma te eza na moto asupportaka wana kokombola kosala makambo ebele ye nde baprotégaka eza lokola moto asalaka na aéroport babenganaka ye facile te mpo ayebi ta nyonso tu oyo mabe ekokota je crois aza mayele makambo nazoloba moto ayembaka epai na yo atikala na niveau ya koyemba ekosala bien parce que lelo toyele na poto oui effectivement to basusu ezali ke azoya kovanda awa ah bon awa mais ekopanzana kaka un jour ekopanzana parce que réalité ekorattrape. Moi, je crois que à Rosala Malamu, na mère Alia, que Malamu na Cindy attaque chanteuse na na limite ya Rosala. Mais comme on a habitué qu'on y soit au Koffi Olomide, on s'en a dit à pas na motema. Qu'on finit dans ces ici ma, on peut dire Cindy bise en plein vidéo on a, tu as vu comment tu as filmé te. Mais c'est si raison mon tu y a orchestre na y, mon tu as filmé puis et bimi. Parce que ça répétition na y. Déjà répétition à Koffi, n'importe qui t'a filmé. Comme on a vidéo on a biso tout le monde ils ont la volonté à Koffi Olomide moko Koffi a ça la ngaka pour la baise to a ça pas la biso ai biso que moi c'était comme Cindy non a oui biso te au moins bango bako eza vie privée ndenge nini pour parking privé kutu awa ezala ka ba kota kaka wana vie privée ezaka so François Hollande
tanga lingaka moi si na awa mais vie privée ça là on a privé qu'est-ce qu'on a sur le bas tango ko biso on est sur privé tango la biso to yeba sur privé François là ni mokolo za okende pas jili gaye na ndenge na ezaki privé mais mokolo za ki moto bato ba comprendre et bima lelo ti lelo etikala donc il y a des choses à un certain âge il faut ça lango bien olobi ke mama eli azana motema ya ko supporter oui aza mwasi est-ce que iye sindi ya ko supporter tant bafandi mama li avandi ya kovana ndako parce que iye ndenga ye wana akutaki muninga za wana obundisi muninga mama li apa kutaka muntu yona zoloba kasi kanyo zoloba tango siko yoko ya kovanda wana oko supporter pepo muta ko ya lisu kaka papa pe aja kofite papa mobali akipate mobali age ezaka na suka te donc eza déjà un problème moi je crois que soki pona o ndenga finaki ndenge apesi bis bon wala ça nazomona ngo peneza moi privé trop nazolinga kokoza na kati pena te po asa mutu moni ye pe na ndimi omoni mutu azaka mutu akosala mabe me asepela mabe azosala te soki mutu akomosepela mabe akomosala aza su mutu te je crois que c'est mal ça pela mabe merci Turamboma merci na passage na yo obi ke photo boto il fallait que tous arabes congolais poani poto vivre makambo ni entre nous chance to na langue na biso ezaka na moi pasi pona bandeko bikolo musuba yoka remettre la passe l'émission oyo makambo tout le monde na Congo sozaki na français mais n'habite sur mission na biso nga basala ngo mais après eza mboko na biso merci na commencer na régie za na biso to la photo soit vidéo et puis to me ko analyser ngo biso na bino bandi bola na biso vous avez bola na biso na Angola na Kin na Afrique du Sud na Brazzaville boto la biso vous avez belé na Europe na Amérique merci pour la confiance au PC biso Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel émission yo vient ngai merci Nevan Tumba patron na kati en vex merci na les tout puissant junior bongo ya union européenne merci na Chancel Mbemba Demi Nzamba Ndambo Kololu Pemba Chancel Mbemba vous bizarre Kololu Pemba les seuls défenseurs on a mona charabi Kololu Pemba Chancel Mbemba chamba business na wana le bagaza ka soki koloni wana ye Chancel Mbemba te wana congolais wana ya Gelo Kanga international gabonais d'accord Gelo Kanga ndi ya gabonais mais alobaka lingala ebisenga to solene hier ebisinga bi mige na ya photo to beta mo tourna chura mboma to ko joueur mais akota makamba congolais te po congolais ba sisi match aloba ya zani gabonais mais aloba lingala ebi lingala ko délire papa mona ko mokata ba muskador après match ye aza mobali moko bien mwasi moko ngaba joueur tout na boire ka Chancel Mbemba na mwasi moko Gelo Kanga za na mère na parler mama lor na parler mwasi ni moko et puis na mikolo na mutu na David Molingi David Molinga azape jouer Falcon bon international congolais betali bana mboka to pesi mbote David Molinga Falcon to pesi mbote motema ya Gladys Tambembo to pesi ba mbote so Hollande biso asenet pour moi to pesi yagi baina colonisateur de la SAP na kati ya Italie motema ma Sylvie baina merci roi Bilamba na Angola Kelly Tsumbo OGFC Paris venangai to pesi ba mbote to pesi mbote boze belé bolanda biso merci na confiance na considération bo pesa biso bana monde entier vous êtes belé bolanda biso joyeux anniversaire na Elsa Makutima to pesi mbote na joyeux anniversaire na Elsa Makutima to pesi mbote joyeux anniversaire na Elsa Makutima oui sati bana kumasi balanda na faut sentir réalisateur on a plus de 6 bana on a malien faut sentir na kumasi de courir rater na poto kasi bato ba gaz ezo sala ba problème kuma sete to lala zo comprendre te gaz ezala ndako on sentit c'est bana déjà quoi na ebité tia kuma ba 50 to kuma ba 70 donc kuma ça do botenet na film merci Elsa Makutima joyeux anniversaire notre fille donc profitez-en que le bon Dieu vous garde bénisse bandiko botala biso aux anniversaire na yo ya mwana ya papa to ko sala surprise ko sa mobile notre surprise so patala rabiso pour te dire que tu as partout, vous avez bien la en famille, papa na moi na ban. Anniversaire à papa, tu as une vidéo au causer gara. Tu as une photo papa peut te causer papa na émission. Et au sabi bengi biso comme biso, ça parce qu'on a plaisir. Le les mokolo ya anniversaire ya Elsa Makutima la fille unique ya kuma. C'était la fille unique pour Waza Belé. Parmi bana ya kuma c'est elle c'est pas à moi na joyeux anniversaire. Moi, la bosso et à Koumassi, tu peux essayer joyeux anniversaire. Merci, ma dégoûté, vous avez béni, vous avez biso. Restez connectés, restez branchés, vous s'abonner à la chaîne YouTube, sur la vérité. Tu aurais tout le monde avec vos photos. Ouais. Fais que tous abats congolais. Non, fais que tous abats congolais.
comment c'est ça biso photo na bombilo yango. Ah, enfin, Azur. Non, félicitations. Hein. Félicitations, Fali. Félicitations vraiment. Donc, tu vois que les baflés rebellés, à ça parmi les jeunes Oyo, baso tia bar likolo na 5e génération. Hein. Bata bafé bazakobo yango, mais automoni benake file comme kende. Donc vraiment félicitations à eux. Et puis disque d'or certifié. Donc c'est ça le problème. Parce que il faut tous à la franc le balikambo. Ba musicien na biso ba na problème moko ba disque d'or epesa ki muso zaki certifié na Château Rouge, muso zaki certifié na Gare du Nord, muso zaki certifié na côté anini ya Port de la Chapelle. Or et si ka par certifié kango yango wana lelo no zo na ndako soko betika snap et muso mamo ba to bazwa wana. Siko ba disque d'or biso to yoka ya kalawana ezaki ya ndeni. Ngana petomi tuna même peu fallait na disque d'or moi ya tout chemin. Il y a bien yango. Au moins dans monde zolo. Donc mukolazu ya bien. Mukolo ezapena ya solo. Yango ba certifié yango na snap kitoko. Nazaki na interview na landenge interview ki Kester moko abi ngai rêve na ngeza kana zo disque d'or certifié. Mais so ngote. Abi na ngana zo ngona ntinti mais ba teka disque teka maka désordre. Même petit non, ça koka ko zo mais yo pété comme moi désordre trop. Mais fallait quand même félicitations. Et puis qui Kester a précisé. Ah bah disque tout bazo c'est faux. Il y a faux kasi yem bon tanga za ko lo bana. Abi so ngana lo ba be ngo lo baratu. Ah igela kwa fikote pa lo baratu. Fait nanga igi po ve nanga igi la kwa fikote ala pena Victorien. Ya pe sanga ba indusa yo petit yo yuma. Yo migi yo yuma yo ka. Na vena. Donc igi la kwa fikote rappellera qui Kester. Pour mo soto kozile yo petit yo yuma kam no yo. Yo baini petit yo ate. Na se rappellera la igi la. Kester lo ba makambo wana wera azwa disque d'or. Sultan thérapeutique azwa disque d'or. Kofi Olomide azwa pe disque d'or. Papa Wemba azwa disque d'or. Mais c'est après combien des années net qu'on comprendre que et c'est là qui certifié té. Pour nanga et cause de la disque d'or donc tout le bandenge ni pour tout laisser ba tout pour ba tout la son do ba mayele. Na le bagali kamo mingi na sport parce que na sport tout ça na ceinture noire il y a club na ceinture noire il y a fédération. Donc et ça yo peut mettre revendre d'abord bon succès le qui mingi pecho na mona zo bunda bien ceinture noire bien ba ko benge be mettre na quartier mais na fédération ba yebi été. Si qu'on faut même na fédération, kuna ndesika mna ba komona ke ba PCA test ya fédération, batali nini na ye makamna ende ba certifié comme na ceinture noire o soko beti comme na ye nenge to ça. Soko beti par exemple petit na biso a chitokana ni Teddy Riner, o mona ebimi na makamna nyonso. Donc nenge mo za ba disque ba fait na biso ba disque mais pour na ngeza ki ba disque normal. Mais zaki ba disque certifié te muto za ndaka zo landanga na tala su makamona zo ba bino ba chroniqueur oyo na yebite bozo compagnie bona poto tangu mboko na mona lekina te zo lo bio tangu oyo snepo ezalaki ba wera bazaki na te mais snepo ezane na 1922 ba créer structure oyo nana za na 100 ans lelo na Congo ya misa 100 ans na bazalaki osomona mena mutazo na poto alinga défendre les camoko ou est cause à la même mutamo na ndaka ko monoza soba azolo ba structure o ya snepo yo eze loko tango ba faire biso nyoso bazwaki ezalaki nano ezalaki te mais avolo mangama ndingo na kende kotanga ngote au moins en 1922 ezalaki déjà créé donc eze loko lelo te 100 ans le soto ko basbano na nete ke ya 100 ans structure ezala bazalaki même ba seigneur lei bazalaki batabule nani bana bango to bazalaki structure ezalaki mais ezalaki certifié té il faut encourager Fali il faut encourager moi pour moi vraiment asa jeune moi zo mérité ben loge belé et puis ça cahier mon côté maintenant on a compris que il faut pas certifier disque pour ezala bien ba misusu yo ka mauvaise langue yo ka batu musu na na télévision non asala gango ki soba batu bayembela ki yembela après yo comme ça le bien journaliste wala kutena le bien non et ça ngaki ndambo ba vie po ekoka ba sombi biso premier nyoto après a joué en retard après 5 ans peu importe mais le résultat est là papa mutabo takate avant de la prière kenda ba jeune ba kosaye mukola komi na zema za na besoin hôtel asuma ka mwana disque d'or c'est bon c'est tout
question nanga eza boye Tchora Mboma bino kutu ba sportif bobundaka moko makile tangi a risqué liwa a risqué maladie si aoki soni na famille na ba fanatique na mais lobby soki yoki combat mususu au gagné sportif oyo betaki hier ako poster aux félicitations bravo mon frère oui et il va bien que je benga fair play courtois c'est comment kutu makasi mais na lobby hein nga na se souvenir na combat moko type moko na beta na Angola bato leka na Angola ba yebi ozakina ni Simao champion de tout le temps de tout le dans Angola mutatikala ko beta temba abeta tous les Congolais oya box ya poids lourd baleka wana baolanda nga ba yebi mais nga na bunai na kanga elisu mais je les félicité au gagné mutu mais na yego félicité au bien c'était la fort tout monde ba art wana kombe silo beti mutu mo yambi mutu voilà mais c'est quoi mais fallait ça là congolais nini ba musicien congolais ba leader s'il vous plaît vous assurer vraiment tu vois moment au moni ata ba problème en fait quel que soit grandeur à problème au ba koza nango ba problème to yebi ba bato mon kitona mon kilase ba problème ezanga ati parce que to mwana mokila masumu makamoze belé entre nous bato ba ime ata ba problème yango ezali tu vois Mboma jusque là na simba il pas encore non na sala ngote to sala ngolo lelo exécution na na banya ona yo na moni ata musicien mokote ozo luka nani na page na ye Koffi Olomide donc on même ay zena ngamoto sala ngo exécution zela ngana ide opozo ozo ke no musika bazo na sala bandako soko zo zela Koffi Olomide féliciter logo a féliciter te soko zo zela de la fora féliciter logo ata mukolo moko te jibe mpia na non plus au moins Mouké Félix Oazé va féliciter parce que lui azana moi na race ndenge na ye à part wana banyoka longo ba féliciter chaque akonga ko féliciter mais oyo nyosu batikali ko meka na yote et puis ba jeune na remercier mingi na moni Robino il a posté Robino c'est bon en tout cas félicitations moni obiso na benga ngona sport soko lingoza la grand apprécier baninga et ça le la soda oyo linga comme général il faut banda aza caporal linga mataba grade abanga ka échelon ozo respecter bango po matalo po comme régner moi je crois que tant na moni Robino a posté na moni bina fila posté ya bina fila aussi nani susu on dit suki hein papa esuki wana fallait za la prona ba papa to la page ya Koffi Olomide kuma c'est ça na biso ba kongolo bota na biso o eza page ya Koffi Olomide fête oyo fali aza nango lelo quartier la temo mbafu ba fitango na to zana vie na ngambo chili passa c'est beauté et puis joyeux anniversaire dans l'avance ya mère na biso calamité to zana na tapis rouge pour l'anniversaire à mère na biso moi si amboshi li passe est-ce que mi gena na sengo mona motema nanga ona mboshi lelo mboshi mtapelenga damas na lelo oh boki na meli lelo mboshi mtapelenga kusa pe na moni asepelaki o sentir Jordan ouais o c'était là na vie est-ce que nana sengo migi di jamais vu na mboko na biso mais master na biso sali yango na sibi na te non t'as un problème au moins sur la page ya Koffi s'il vous plaît Koffi auto publié dans 3 heures du temps auto publié il y a un clip né donc article publié récite il y a disque d'or il y a falité oyo aza mwana na avant que yo na ba jimé na ba oui parce que ba réseau ba repesa ba réseau mais tata na ye to tata na ye mutabota fali musicalement parlant Koffi Olomide page né yango article ni ko publié ko posté to ko na bino tina be Instagram au juste fali lelo oyo mais so il fallait Koffi muteltel nga pesa témoignage to saki na ye to lataki pantalon to lia to mela to kenake cigatel to salaki voilà les Congolais moi je crois que tata na ye oyo Koffi Olomide yo baki na sa grand esprit na landaki Sandra Gazari petit na saluer lo baki ke fait na ya a dépasser mo makambebele mais oyo pourquoi dépasser ngote yo kaniso mutas soki ozo prétendre mutasala o mabe il faut so mseleka mabe non ah voilà mais siko yebisa ngai au monde ba Congolais ngala sepe na disque d'or oyo parce que ba jeune bazo landa ngai fali pose wa disque d'or oyo ayembeli gouvernement te ayembeli ba politicien te ayembeli ba tout to ko ba lokolo ba miyibi to auto reprochaka na bato wana basko ba ndeko nga ba combattant ba résistant wana sko po wana ba ndeko nyo soit Congolais disque d'or eye jamais na nzemba yembela mutu tel est-ce que ce disque d'or oyo po ayembela ki mutu
Non. C'est sa musique. Est-ce que epekisi azo disque donc le rôle ayembe la rabatute. Et qu'on peut qui s'appelle Ferrete, et qu'on peut qui s'appelle Héritier Watanabe, ndenge moko na Lacoste, et qu'on peut qui s'appelle Kabosete, et qu'on peut qui s'appelle Giletete et les autres. Donc, moi je crois que balan d'exemple oyo. Ba koloba po ngai na ebité. Naza congolais. Na tiena po congolais. Bana na eba fali. Asa emela ko politique mo na ebité. C'est non. Na mona ka boka Martin Fayulu fe na ye. Yepe mutangani. Donc il y a bano boka Martin Fayulu depuis. Fe na ye. Donc on se comprend. Donc il y a des choses où ils ont salama, il y a un moment spontanément, ça au salabé forwana. Ça c'était exemple là-dessus. Ngala le bien. Azapela aba pesa ngo bukuté. Ba jeune. Ba sepela. Mais na ba jeune pas ngo. Na musicalement pas to ki na ba jeune. Ba jeune ni na sepeli. C'est le rôle hobby de la vie. Non mais fallait la problème. Aigle remercier ba congolais nyonso. Le rôle la bango ba boy go remercier yo. Ngana bi ko landaka nga oyoka nga to solaka. Remercier tous les peuples congolais. Le rôle la président. Président zalaka pona bato balingaka ye, na bato balingaka ye te. Président za pona bato ba fautaye, na bato ba fautaye te. Pour l'instant, na lobaka na yote. Du fait que bozo bundisa ye mokili mobimba. Bozo pousse obi na minute. Silence on dega babali ko lobate, et ça ko bokati souffle. Mais bato baza be grand esprit posté. Na pas après mission au moins na ba posté. Ngala bimi na balaba na 5 micro baladère. Mais to benga na falite, to kozaka te. Mais azalelo moto asali fierté musique na biso. Papa ça na bonheur. To ki to sali micro baladère. Lelo ni na yambi ba misa fali ba osala 3 mois 4 mois na poto. Ba yaka AT bazo ordre. Oh, yusu muni misa fali mo na fauteuil jaune. Te ba oya. Te to nga te c'est bon. V, c'est bon. To ça la succès ça bangot. Eza ninga mabete. Ngai etake congolais. Ouais. Na tele logo V na nga sali récite wana. Ouais. Na la kokyo la lati. Mais na lobi. Milimo la musinga na bimana balabala na lobisa ba zaïwa. Mais c'est une œuvre de bien. Yo posana na to beta to tela so congolais na robima. Moi je crois que c'est déjà ça montre tout congolais ceux qui muninga za na flèche ba toi c'est la rater. Mais oko ndimate ba ivoirien Demba oyo kolo fashion kolo lifestyle ba ivoirien mais il faut mon ndé ba panzi ba champagne. Oh, pour le disque là fallait. Mais oui, naturellement on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous connaissez pas hein? Vous c'est comme ça toujours. Vous avec Fanny on ne sait pas. Vous savez pas on a eu le disque d'or. C'était qui? Mais c'est Fanny. Oh, papa batu musu ba osepela et là on a bino moko. Ah non. Biso ba congolais goût ya ndingo wana. Fanny Poupa. Oui, toi sur la vérité. Oh, ils ont émission banca. Il y a pas tout ça complexe. Alors moni biso dans la indou ça complexe. Ouais. To causa o eza réalité. Bozo biso la ninga faute. Non mais garçon on a souffrir. Bon, on souffrir. Eza logique. So za étoile aux a toujours combattu. Ala da fe na ninga lo fe na lo ba so na lagi kofite makamonyo so ya. Et yepezo ya boy po akoma aigle. Oui, chura naki libanda na koti Barbès micro balade na koti Château Rouge bat ba okamo mingi oh oui le suna makamba fali yo ba bengana okunati yo kutu ba koza ko li sute azavie na bola moleke belé to kan satan sima to rotala ba problème ti encore surtout ya suma yo trop na pe na problème té non na na TVT na finga et to na manquer respect bola moleke belé soki eza actualité non ba to ba tchar ba tchoki wana ba vivara nango so vivara na fauteuil jaune YouTube les vendre la releki invité ya solo de to kolisi idéologie ba partenaire baza la publicité ça to vivre pour na boulot ah non fait que tout ça basé quoi ba to lobini oui que sur 10 ba lobi combien de personnes ba lobi te ba congolais tout na yambaki 5 sur 5 ba okama isanga félicitations migi idéo même dans ba commentaire ba to féliciter nga pour na sem ça nga et puis la côté là malgré pour ça la divergence malgré ba tourner ba ça ba complot malgré ba pimi na musicien na côté mais la kisi bango que ça au-delà tout na ça journaliste ndena za bola mu affaire na roloba bola ma fali na roloba mabe ya fali pe ngana roloba te mutu na yembi soka la posa roloba loba mabe ya faire so na posa roloba ya roloba donc na rabo makaba ba musicien bo lo ngana mutu ba pa na roza so master mi c'était pire peut-être mi c'était na vie nanga comme journaliste Nathalie lobby na butu master wana landry japonais liboma aninga faute landry japonais porte-parole à Kofi o acha suka ah on a mona kacha musaka boy
liboma Lukuta. babonga na vendre ça examen de conscience Fake news. nabite kofi Bazo boma disque de la Fally. boma actualité ya Fally Ah, omoni nakuna tala. tokanisi nzela moko Mais nalobi na yoka za Lukuta. Aza liboma taza papa mutal liboma za na forme wana. Bon, to sala boy. To tika liboma wana pendant 3 mois to ça liboma ya solo. Lukuta. la ndenge ça pona komika liboma fala sur disque d'or bolimo longolango disque d'or wana na bon moment te za Lukuta. pour ma Fally na stade disque d'or wana na bon moment actualité wana Fally a girango na ba fanatique na ye e kumba bango na stade a présenter disque d'or na stade Kofi bimisi la ni japonais liboma non aza liboma te za fake news oyeba système ngo ndo etambola nyonso to wana eza pona koboma eloko oyo omoni yango nalobaka phrase oyo plus que le combat est grand la victoire sera énorme la réussite sera abondante omoni soki bato azobundisa yo mingi bazopesa yo victoire nazoyebisa yo na makambo tomoni yango même na sport omona tozoboya yo baosala boye bazopesa nzela et puis bible eloba na biso bato oyo nyonso tu bazoboya yo bato so azondima te bana ndako wana nzambe apesa yo bango mpo gere bango mais fallait cela ko fini papa makambo na bango wana foko tuna merveille rambo mokolo ozapesi nanga merveille tuna ye merveille rambo oui bien que merveille apesa biso raison bien ah yako po yende kasi yende mutu aza la bouche autorisée po nayeba yende te ah non c'est chaud hein maître comment élève yo ozaki fujibu na terme na bino ba sportif ni bolobaka na ozui mingi fujibu que je suis au formé na comme sportif na gagner au monde entier et puis yo moko lobaka mutu alongolanga pena souci ya bato nde bakimaki ngata mbake na osala ni académie donc vraiment tant on a mona kene binene yembe vraiment souci elongwe parce que mutu wana longola souci là je disque d'or place oza nayebi ke Roland émission moi je crois qu'on change la vie parce que ekolongola ye rien il reste toujours légende c'est son fils nga pona ngai ata postango 10 000 fois ekolongola ko fait le militaire moi na bota tata te yo so mona boti tata je crois que ça c'est même les vieux de Wenge tout le monde pouvait faire ça ba jeune parce que mokolo bino pe bokozwa bokomona likambo omoni makambo yo so bonde su muninga lelo po succès da papa succès komona ka succès et ça na bitumba ya kosakana te soki mutu alongi yango na ndenge moko boye en tout cas bato nyonso bakosepela nango te yesu kristu kutu mwana nzambe papa ntango ayeka bato akomprendre ke ye nde aza mobikisi herode aluki ye mbango akimi bakimisa ye succès eza mabe ye mabe mais ndeko na biso wana ndenge oyo osali constant émission kota bandeko bamisie bamoni atolingi mutu te atosepelaka na mutu te mérite ya mutu bapesa yango toujours merci. Moi, je crois que, et puis, tout que les deux ont, à ça, la on est fini. Tout ça, ce qu'on a popé là normal. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Au hasard orgueilleux, hasard arrogant, a commis le macamoko, boisana sensté. Mais, papa, oui, bien, mon comment. Arrogant, ça, mon tout ça, là, moi. Ah, moutazaka na succès, na lobby, musicien nini, oh, tanga na succès, zanga arrogance. Yo, kanisi conseil, yo, au pesa lelo la coste. Tango azalaki pena la coste na yo wana, azocha, aroyo kango. Succès muto so comment ceux qui osent la maîtrise te obebisa yo wana muto so ayebi ah papa succès yango no moni biso to kwa to zaka mayele belé to tanga bible ba biso succès batambola nango liboso te batika ka succès liboso yo tika na sima pour un jour ekolonga on est pas mutu mususu o supporter pe pour ça to tamona ka ngai mukolo kolongwa et sili ça se voit qu'il fallait ce que Betty Stade doit tondi ils ont beaucoup ni avié mon coup voilà tous à la front non ngala zo souhaiter tonda pona nini tous à la front ce qui stade a fallu tondi non pona ba congolais chaka ba congolais o balinga kaye a obetango na fox non ils ont qu'à soutien on ba stade monsieur moni wenge Betty Stade ils ont na force ta bango tout ndi ba Betty Stade zoba ba stade monsieur goya plus tard peut-être ils a msu faut ba lobela yo pour batubaya faut monter sur la fanatique ouais héritier bon net héritier tu éviter ce yowera au la fanatique on oublie les 25 c'est ça les 25 mukolo ya no et puis mutakodia c'est ça tu éviter wera au chaipoa jimem pierre au chaipoa on sait jamais qu'on fait au chaipoa on sait jamais mais fallait jusque là déjà dit peut-être tu au chaipoa la cause c'est pas dans stade peut-être tu au chaipoa na occuper nani kabo ça le stade peut-être c'est le passage dans stade 25 na imika mais ça se voit déjà fallait tomiko samate sera sali mpiaka na stade asali mpiaka batu ba oyana batu naye
mais soki asali plein ezala force na ye moko parce que moto alingaka ye alingaka otya déjà non ekosimba signe ya félicitation mpona après mission oyo bamission kongole baomona ke bakoboma na misiki na biso yalokola na États-Unis to batupak bakufa solo tupak akufa ya natanda te bakenda pena baranki nango yango wana mais ya biso ezaka nango normal bakute basala bahypocrisie awa bayaka fol moko mpona bakoti fol moko aya apesi moninga mbote kolanda wana te mpo monake bazala nango hypocrisie moko alukuta moi je crois que c'est l'air po se mettre autour d'une table po soutenir ndeko na bino lobe kozala pe tour na bino lobe kozala tour na mais garçon yo ndeko na biso fali po bazo souffrir trop donc na évité bon ye moko alimai kozala fali moi je dirais ça lokola alingaki azala fali azala aigle papa donc mabanga ya forme nyonso ekozwa yo et puis pika. Voilà, merci na passage na ocho mboma. Na yo metoko si c'est mission te santo sola baza ba vie na biso. Et puis na sepele na art na o. Na zaki jour na téléphone na keli katenda mapata. Nga na benga ki parce que aza moko ba frère o to sala msala moko na mona ki azo mona na shooter. Et puis aza moko ya bana mabele bana masi. Na nga na benga na zo information ya ndeni mais conférence des padres tout monioté o sa sube mission te keli katenda mapata za wapi. Obela ki nenga na iba santo te ya na bela ite na soki ka moi silence mo ba makamba poto ka ndezalaka et puis to sole pe na ve chura benga nga po yeba soki ni na obi na vena bia vena biso chura zaka vena biso que soit to déconara mais au senti pe le sele qui grand frère félicitations et ça lenga plaisir mais on est qui maître moni qui champion et dépassera qui maître et ça na makamso tala ngoboy eza lokwa na yebi na obeta moto so na bando bete naza sumta makasi te pona sina yebi na obeta yo bo so na beti après changer ngani mais par contre so na beti te yo mo se corriger be moto za makasi obeta ngata beti ngate makasi obeta ngama beti ngate pourquoi et ko corriger ko leka kutu na simbo na nzoto non et ça est bien ça se voit que vous en contrôle ya biso ba petit na ta mabele oui dengo mona biso na TV ba kaza bien mais so zo mona ve moto te oluko yeba non faut te bazani oh mes amis mboko eza na mabele merci ça ça komaki déjà bobilo bwa gidiba des fatenga selenga ba suka na pesi ko yoka na monoko ne ke obenga ki pozo la même information à la zone to pesi moti ma pata na biso mais comment on avait na biso didi kino ni na camarade ni mosumu monene ba diamant mo $16 pipina non na ebité so il va dae so il va en vie mais va zo lela zo lela nini miki na kanda ba bossa ngola ma batana ba sakana ba tutro omona ebi tangu nazo tamba na mboko boye ozotala bato baza kobenga ba boss lo ba komosala ba misala partout boye ba bazo sala ya likolo ya kobenda bazali ba ya préparation ba ali ba ya ba obi ko faire même comment muto ba ko benga e boss mundele soka za na 100,000 po atika descendance na ina passe za kapasi mais papa pas tout to benga obi ngala na moni batebele ba saprane na jibe mpia na o pona nini pipina za kopesa bambo mais je pena za kopesa ye poto ye ba ye ne ba ye bi wana ye moko so o ya zo ki para za kopesa jibe mpia qu'est-ce qu'il a fait de cet argent voilà quoi le problème aux entreprises ité aux wana ozote na mouvement moko sala kate molingi kombone ke liboso ozo bomba te mais ko yinde un jour et ko yinde un jour c'est ça le mal congolais osomona makamango lelo azolela to komo mono nde non et ça kopesa biso nazoloba toujours leçon sagesse tango ozozwa obombaka po kolela biso na télévision te ai nazokoka te nana biso kokoka te nana lo yoko didiki nani pa dekao tozosambela moto aza na condition ndenge osambela osambela nini on est ma soutien so ba faire ba koma bongo ndeni bongo angoleza bongo fobe parce que plupart tout ba vérité et ba tout baleka na ngola ba balara danger ba ko ya part non. Il y a un niveau sauf Didi Kinouani. Na bienvenue Kamba. Bienvenue Kamba Apocalypse. Na vena biso Alex Fumusi. Voilà, ba ko ite ponani. Ba yeba ki ko bomba. Na Etienne Yaya Kamba. Etienne yepe millionnaire abomba ki yaye. Fela ngani seba mo la bampema na ngola kuna bomba. Papa o tu batikali mutu. Webilo pesa ngakanda. Eloko pesa ngakanda. Ba tu na Afrique o kasa bazaka ba bossa na poto. Awa na poto mutazaka na entreprise za bienvenue Kamba. On a yebi bataki na ngola aparo nana ni sutokoloba on nga na mona entreprise de sala ba to sala o tu batika to sala ba sala elo bande ko na ngola et si boss que você fala o boss aqui não é nada é muito normal bas obi bato na basaka na bato na ngola bazwi basi ya bato ba botisi ya kobotisa
Mutazaka na moi 10 000 boss 5 000 muso bibi kuna o usuka mutu bene ko muso bakono musomba banini musomba roi des diamants musomba solo suki ya mbwa musuko to yo musenza na suka na ngo musenza bandole. Mais qu'est-ce qui se passe avec des Congolais? Moi je crois que beaucoup condamné Jibin Pianaté parce que wana na pas na honnête. Jibin Piana yo yaki apesi mo ngayembi ya commission ningo. Yo sa promotion. Voilà, il y a yo mutu. Les soki simbité mais ça la monsieur c'est. Et pour toi ça la promotion entreprise. Mais ya mutu to lo baté. Yango Congolais za bongo. Bongo banyoko la biso na balabala na Paris andeni. Muna muta sombi ya lamba na yemoko atelema moni avimbi yemoko. Azo bateka musenzi. Et la mana moko au monde dans ce fumbi o nazana eloko mais osana ngo ya yo moko. Pourquoi olingo tcha batu mal à l'aise ne eloko na yo moko? Ki musenzi yango na. Ndana mona ngo tuna ba fete mona oke fete ba zero mona batu ba ma puta bazo fungula boye batu batata bana. Balobi ça délire. Mais quelle sorte de délire? Bon mona ngo na communauté ni. Voilà, merci na passage na Ochura Mboma. Merci na bandeko tu batali biso. Merci na bana monatier. Merci na bandeko tu batali biso. Merci na passage na soza na bato remercier. Non, merci mingi na bandeko su balandinga de partout. Non. Donc balandi biso vraiment partout place paso landa biso. To bossa na geloko mo mukia li feko du ciel ndoki wana. Azandoki. Bande to buki nyoso de na poto. Azandoki. Li feko du ciel ndoki. Azandoki. Mais azandoki makambo ya lobi eza ya bandoki chrétien azan normal omoni Branham ya lobi soko ken États-Unis cimetière ezali okotangela nga komba mutu nyoso to lingi cimetière neto okene komona ngo mais za na mutu moko o to za na promesse na ye c'est Jésus-Christ akoya aye ko biso akena biso esika oyi akozala amen. Mais na lobi Jésus-Christ na ba disciple na ye na transfiguration amona ki Branham te ponani Étienne bazo lapide na Bible mutu wa lapide na Bible comme Étienne alobita bazo lapide wa ba banga po aboma epo na komba Jésus alobita afa kufa atelemi abi na moni likolo efungwami na moni Yesu Kristu avani na droite ya papa aso intercéder pour na biso papa izaki Branham mais mutu il faut qu'on ndoki tu vas remercier. Donc c'est de sortir. Yango bata Branham na ndenga mabete la plupart on dit nzela faire les ouvert. Donc merci mingi. Na maman de 5, place aux Olandanga maman de 5. Carmelia Chrissivim Mboma, Melvin Mboma na Luanda Denisa na Paris. Ida Okapi na Bruxelles. Restaurant munene fungami kaka wana na Serpent na gare du Midi. Ba maman nyoso tata nyoso. Consommons congolais boko lia kune pa maman Ida Okapi maman social. Merci mingi na yo. Merci mingi na BBC Fungula na Louvière. Fedi Jeep Mozo Tambola kuna. Merci mingi na Mami Kankeza na Toulouse. Merci mingi na Chouna Lubaki na Lambert de Paris. Fifi Kitenge. Maman Ephraim. Anisse Bamoula Bampema. Jike Kiseka de Rouanet. Koumase derrière la régie. Merci na yo pende konangai. Denis Marcos na Hollande. Denis Marcos na Kobo Sanandeko wana te na Hollande. Mwana jeune moi qui toko na Hollande Denis Marcos. Lino subonze mon Allemagne. Na États-Unis kuna petit na nga Bebron Kulenfuka. Mama Tonga. Merci mingi na yo pour la passage. Poko melanga ba commentaire na sena omona. Merci mandeko batali biso soro lingi to zano pe na page Facebook na ngai. Ngamona jirango okomelinga na répondre. Et ça Mignyema officiel. Kuneza peso to postara ba invité avant les cas. Rosa na question, Rosa na poste to l'excellent anniversaire na yo, on a bien informé par rapport à la page Facebook de Stora no sera invité avant to yambaye to kanga photo avant émission. Avant 10 minutes d'émission, tout comme la photo. Donc, page Facebook, comme c'est ça, Mignyema, bandeko batali biso, beaucoup Mignyema officiel, s'il vous plaît. Mignyema officiel, bon, la page Facebook, na biso, bon, s'abonner, puis beaucoup biso. On est ensemble, tout le monde est sima, on est ensemble.